Ya solo bandeko balandi Lingala News. Tomona kipenza kala mingi te en ekolo Congo démocratique mapono mibongo uta kipenza ko salima kasi toyeba ki banani penza basimba ki mpifo ya mapono miwana lokola ba candidat ya présidentiel. Bon, kasi na kati na yango ezali na ngambo ya majorité pe na ngambo ezali ya opposition. Kasi na sima ya kotalisa penza o ezali mbano ya mapono ya biso tomona ki bandeko ya lisanga ya Lamuka basangana ki po ko sala bongo mitingi mposo moleki kasi lelo tokute na moko o ezali ya bandeko ya Lamuka abengami bongo mama Marie-Jeanne Loaka kasi poko eba na kati ya Lamuka ezali bongo na masanga ebele etondami na kati na yango kasi na kosepela mingi yemo kwa komitalisa liboso na bino bayimboka. Bonjour tope mbote na yo mama Marie-Jeanne. Bonjour mama journaliste. Na bongo bandeko azali kolanda biso bakoluka baye bayo zali moko ozomi na kati ya lisanga ya bayo opposition ya Lamuka kasi bakolinga koyeba na kati ya Lamuka ne sangisi masanga ebele yo zali moto ya lisanga ni pe na kati ya lisanga wana osala kani ya solo na kati ya Lamuka tozali masanga ebele ngai nazali bongo batu ya parti politique engagement pour la citoyenneté et le développement ECD en sigle oyo wuto to kelaki yango ekambemi na mwana mboka Martin Fayulu Madidi e na kati ya Lamuka ECD tozali bongo na kati ya dynamique de l'opposition et dynamique de l'opposition pe ekambemi na mwana mboka président Martin Fayulu. Et na kati ya dynamique de l'opposition nde tokoti na Lamuka. Ya solo penza mama Marie-Jeanne kasi na kati ya ECD wana yo ozali nini yo ozali secrétaire to ozali mokambi molandi toyebi te pesa none yano bayimboka basoso uto tokelaki lingomba na biso politique parti politique ECD ngai nazali bongo vice-présidente ya ECD. Ya solo bandeko balandi to beti libaku bongo na zelo kasi na libanga te pamba te tokute penza na moto asengeli kotalisa na biso na polele mitingi miye misalemaki mposo moleki na o ezali na changu ya bandeko ya Lamuka na yango tokoluka toyeba penza na kati ya mitingi wana Lamuka président Fayulu aloba pona kolakisa biso koyebisa biso tokomi wapi tozali kokende wapi pe touti wapi na yango wana esengelaki meeting populaire ezala e na meeting populaire wana Lamuka tokendeki kuna biso banso na bandeko mususu ebele oyo baponaki mwana mboka Martin Fayulu lokola président de la République. Esengeli toyeba ete président Fayulu Madidi aponamaki kaka na bana mboka oyo bazwami na Lamuka te, aponamaki na bana mboka ya Congo majorité pamba te kozwa plus de 62% ya bavoix na maponomi eza kaka Lamuka te. E kuna na Sainte-Thérèse tokendeki ebele place Sainte-Thérèse pona baoyo bayebi yango eza esika moko monene pe etondaki tozalaki ebele. Président Fayulu akumisaki liboso Nzambe mokeli ya likolo na se alobi oyo nyonso ezali mabongisami ya Nzambe. Yango asengaki liboso tobetela Nzambe maboko po yende mokeli ya nyonso likolo na se simbami na ye ekelami na ye. Sima na yango asengaki to vanda 1 minute de silence pour na mémoire ya Etienne Tshisekedi oyo toyebi tobengaka ye patriarche père de la démocratie na mboka oyo. Sima na yango alobaki na biso
ete totala ndenge maponomi malekaki, ndenge makambo eza kokende, e akundolaki oyo elekaki na 2006 atuni biso, atuni peuple. 2006 boponaki nani? Peuple ayanoli alobi Bemba. Bomoni ya konzaki te. Na 2011 boponaki nani? Peuple ayanoli alobi ponaki président Etienne Tshisekedi. Bomoni ye akonzaki te. Mbala oyo boponi nani? Peuple ayanolaki alobi toponi Martin Fayulu. Bomoni ye batie ye te. Tokondima kokoba na lolenge loye ya domination. Peuple alobaki te. Yango président Martin Fayulu alobaki ete tozali na mibeko ebele na mboka na biso, tozali bongo pe na constitution. Nini esengeli tosala? Esengeli totelemela makambo oyo ezali koleka na mboka, kolandisama na mibeko ya mboka. Pamba te tokotonga mboka na biso na lokuta te. Na français balobi le faux corrompt tout. Lokuta ebebisaka nyonso. Tosengi vérité des urnes. Pe akebisaki peuple, akebisaki biso banso na tribalisme. Bakosa biso te po tokende na makambo ya bato. Yambo na tokota likambo ya tribalisme. Tolobela na likambo etali nanu kolanisa mibeko ya biso ya mboka. Bomoni te ke bino bandeko pe opposition bokomo okota mwa mbulungana mwa mbindo na kati ya politique ekolo Congo démocratique. Nzambi cour constitutionnel déjà bapesaki mokano, bapesi déjà ba décider moto akoti na ebonga ya kokamba ekolo ezali Félix Tshisekedi. Mais tango bino bozali koluka lisusu ko sala lisusu ba mayanga ni ko sala lisusu ba likindo ko bengisa lisusu ba imboka bomoti bozali koluka kokota lisusu mwa mbulungana na ba imboka po aniteka kotika likambo yango. Tina ya mitingi wane ezalaki pona koyebisa na bandeko tokomi wapi lelo, touti wapi, tozali kokende wapi. Tina nini ya élection soko ezalaki pona nomination esengelaki baye bazali na mpifo bao basimbi pouvoir ya mboka basala kaka nomination tovanda na biso. Kasi bavotaki eloko bato nyonso ngana toyebi bavotaki ezalaki nomination te, tomonaki tolekaki na mapono. Ndenge nini bozo kobenga yango nomination? Tobengi yango nomination pamba te bino moko bapanzi sango botalaki ndenge campagne électorale etambolaki na mokili awa na RDC. Bomonaki nani oyo azali na soutien ya peuple epai na ndeko wana oyo peuple aponaki massivement. Emonanaki ete tala ye oyo peuple azali ko soutenir mingi nde ye oyo pe peuple avotaki ye. Na yango wana nalingi koloba boy soko tolobi nomination pamba te moto alongaki na maponami na ba président ya bikolo mususu ya communauté internationale na ba observateur balobaki yango ete ndenge tomoni maponami maleki mutu azui voix ebele mbanu ebele ezali Martin Fayulu. Wana ezali lokola makelele ya wenzete. Nzambi moto atambusaki maponomi ezalaki bongo Corneille Nanga. Yende amoni penza alandeli malamu kotanga pela motango ya bato baleki ko voter ezali mwana mboka Félix Tshisekedi. Amoni te yende penza alongi mingi koleka. Pola nini bilo bozali kozwaka mokano na kozonga sima na kati ezali ya meeting na bino. Est-ce que boyaki ezali na ba preuve ne bakolobaka ke pela kotalisa penza ba mboka te makambo ezali koloba ezali ya solo. Bomoti bozali ko bima mwa libanda. Motuna na yo ezali na moto ya makasi. Pe eza motuna moko matata. Na lobi poye. Kuna na mitingi tokei kofungola tribunal te. Président Martin Fayulu akendeki na cour constitutionnelle. Koti si requête, bavoka balobi ndenge esengeli.
balakisi ndenge mbano ya Fayulu ezalaki elobamaki ete seni esengeli alakisa ndenge nini ye abimisi oyo ye abimisi wana azwi ye ndenge nini alakisa biso bureau par bureau nani alongi province par province nani alongi po suka aloba ete tala mutu ya kovandisa na kiti ye oyo seni asali yango te kino lelo seni asali yango te na ye oyo avandi alakisi na tribunal na kuna na la cour pamba te akendeki pe kuna atelemaki ye na bavoka na eske ayaki pe kolakisa ete bino rekete na bino ndenge bokoti yango te yangai bavwa na ngai nazwaki yango oyo asali yango te seni asali musala ndenge esengeli te cour constitutionnelle oyo akokaki kozongisa makambo nyonso na nzela asali musala ndenge esengelaki te e Congo RDC azali membre ya ONU RDC azali membre ya Union africaine azali membre ya SADC pe na ba organisation internationale ebele na yango wana tokomaki mukanda président Martin ayebisaki biso akonfirmaki biso kuna na mitingi wana samedi ete akomaki mukanda Union africaine tala likambo oyo soko likambo ekoki te solution ezwami te na mboka tokoki kokende na niveau international kosenga batalela biso likambo oyo pamba te tangu mboka ekoti na kati ya organisation internationale lokola Union africaine ONU etc. mboka wana apesi mwa ndambo ya souveraineté na ye na lingomba lina ONU atalaka makambo ya bamambre na ye na yango wana biso tozali kozonga nsima te toza kokende liboso tokoba kosenga na Union africaine kosenga na communauté internationale ONU batala likambo oyo eza na biso awa oyo azwaki plus de 62% batiki ye pembeni oyo azwaki moins de 17% ye nde bavandisi eza malamu te batelemeli makambo na bango biso awa toponaka bato tomonaka bango batiami te bandeko ebele bakomi koloba pona nini kosalaka maponami oyo mutu oyo abimi mutu oyo azwi batiaka ye te tokosala su maponami te mboka na biso yali demokrasi esengeli verité des urnes eyebana po tokoba kosalaka maponami matondo wana bandeko balandi lingala news ngai wa bino Laetitia basingo basambi bomoni bongo toti kosola bongo na mama Marie Jeanne Lwaka o anazali bongo mokambi molandi ya Martin Fayulu bongo tana yesu pa kolanda lolenge nini la muka zali kolandela makambo oyo ya maponomi po bamoni te éclairage pende ezalité bongo tokokuba suna sima kokutana suna mama pona kozwa biano na makambo ndenge ezali kotambola botika la malamu